Bonjour, mbote mingi na bino stuwa eboli naka maman Eliane nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma abarizen ma vipi maluka imoyo lelo toza déjà le 30 décembre 2024 le 30 décembre 2024 to pesi nzambe merci nena la baka toujours que kola kola muka eza habitude de teta nzamba pesi biso pe mabomo eto bana kokumisa eto pesi merci et surtout nzamba linga kaka reconnaissance pena gratitude nabiso merci mingi na bino nyoso to obo disposera na bino pona kotala to pe pona koyoka wabino maman Eliane tu na pesi bino merci beaucoup mingi na loba ke sokoza mutakanda kotala ngai te poko sepela na ngai te somo koza mutaketo kotala ngai te poko sepela na ngai te somo koza mutamotema likundu kotala ngai te soza mutamotema bololo kotala ngai te oza mutamotema kokauka kotala ngai te oza tema ngai kotala ngai te po ko sepela na ngai te kotala ngai te po osani ni oko sepela na yo na ngai te kana boka litama kwa mama Denise merci mingi na bino be obo disposateur na bino pour hôtel maman Eliane tout merci na bino obo partage à la émission merci na bino merci na bino nyoso tout ceux qui 67 000 abonnés quelqu'un 66 000 abonnés quelque chose comme ça en tout cas na pesi bino vraiment merci beaucoup bon continuer toujours à s'abonner bon continuer toujours à partager à la émission na bande comme sous on a baby chaîne na bisoté ba ko ka koyeba chaîne na biso na biso bino toujours que il y a des moments où on a na makamunga moko pesa toli mais après na temps mususu o batu ba benga ka pona koloba mama ile ntalabo alors na vu vidéo moko batindeli ngango trop ba bina maman Eliane développer dans sur vidéo auto sto yoka yo poso lobi mais développer dans juste pour vous dire que batu il y a des gens qui réfléchissent pareil toza ndenge moko te to kanakate mais mosusu batu te réfléchissera ndenge moment yo za la réflexion likambo mo bokanisi na mutu likambo boy au moins pe mutu mosusu pe aza la même réflexion pe na yo makambo sani ko kande to baki mutu makambo ko kanaka mais abata ko tele na moyen ba mo nzembo na hein yepo wanzambi ujilupa na yebi maloba ngo bien te kote musata na tatone bo kipete bola ndaka mélodie kaka eza nzembo ya sœur na biso dans cas c'est Kaja yepo wanzambi ujilupa ndulwanyi munyene butuku untendela lelo vike kumbala kwebe Teleja macho ebe kumwaji wani Mona mesu ani akula bitaita imaweja Balova bena lukuna baba bulo banzambi wanyeyo Mona bena mufwa muni bena manga zambi wanyeyo Bangele la shinga ni makondo abo zambi wanye Mona bena mufwa muni bena manga ntambwa yudeyo Bangele la shinga ni makondo abo zambi wanye Hey, zambi wanye Papulo batuji benyi ni bena lwendu zambi wanye yo Yefonga kukubikila jindane jilolo Teleja macho ibe kumwaji wanyi Yefonga kukubikila ngelane kabo Teleja macho ibe kumwaji wanyi Oh yes, mukalenga wanye Tambu wanyi wa vita kumalu oso Yesu oh yes, mukalenga Shabana wanye Tambu wanyi wa vita kumalu oso Akuimbila chincho ka shabana wanye Tambu wanyi wa vita Kumame Yesu oh yes mukalenga Shabana wanye tambu wanyi wa vita kumalu oso Sugelika wana pour rama ba pezate mais onction yaki kaka pona osani ni pona ko nzembo yo ya nzembo mo kitoko ba o ba comprendre nzembo ba comprendre ezaka ki nzambe abundela wa Nzambe yanze mo zemba nzamba bundela na bitumba c'est ça ceux qui bato ba yoki munoko yo ngala lobi
ba comprendre moi maloba na lobi ozapeka bien ko komela pe ba ninga ba comprendre ka na lobi nini esa we ba ku erashinga ya balojo akubila chinchoka akala muyenga ipo wanzambi butumbie bon, j'espère que ça va. On est capoté la mouké, hein? Ningana, de papa le moto zabale, ningana. Monte ma pembele comme on a monté. La basso za mutakana kota la ngati poko stepela na yo na ngaiti. Avant na kota na kati ya lisolo, toko chana mama na biso oyo, boyo ka enanu. Si mangala ko yako sa nini? Kokota développement par rapport ya makambo o mama na biso azolo baba. Allez, c'est parti. Ndeko na yo moko abedisi yo mabaku, ndeko na yo moko asumuki contre yo, olie oluka ndeko na yo wana, olakise mabe na ye, olakise tala makambo sali na sepeli nango te. Yo okomi kokende koteka ye partout, okomi kotambola partout kokende koyebisa bato mabe ya ndeko na yo wana asali yo. Ole ozonge epa na ye moko mokolo likambo, oyebi ndako na ye, oza na phone na ye, oyebi adresse na ye, mais ozokende epa ndeko na yo ati yo tiki ye. Obandi kokende ka pa bato partout, kobebisa kombo na ye, okende meme tina koteka ye epa ya bandoki, bato oyebi etadam ya mutu nyonso te. Mais kuna pe place ozokende ozutia pilipili na mungwa ozobeta likambo yango ndenge eza te mpo kaka bato nyonso bayebaka koyina ndeko na yo wana. Mais nalingi nayebisa bo bible ezoloba na mokanda Matthieu 18:15 soki ndeko moko asumukisi yo, soki ndeko asali yo mabe, kende luka ndeko wana bino mibale bosolola na mungongwa pete, bosolola na ndeko wana. Après kosolola olakisi ndeko wana mabe na ye, mais yo ozosala yango te o Bible alobi. Yango moni toza na baproblème na bafamille na baeglise, toza na baproblème mpo bato moninga asumukisi yo, moninga asaleli yo mabe, bozokoka koaproche moninga wana te. Mais ozwi initiative ya kobanda kaka kodétruire ye na bato, kobebisa kombo na ye, ya kosala bato nyonso bayina ye. Mais soko ozosala bongo, soki vraiment oza chrétien to chrétien nyonsolo, soki osalaka bongo to ozosala bongo, ozodétruire la vie ya bato, ozodétruire la réputation ya bato, soki asalaki yo mabe luka ye. Soki ozoluka ye te, yo ozobebisa oyinisa ya mokili mobimba, yebaka maloba nzambe nde otelemela yo. Maloba oyo ya Matthieu 18:15 yango nde kotelemela yo mpo nzambe azosenga oluka mutu wana. Nzambe alobi totambola mokili mobimba obebisa kombo na ye. Maloba nzambe yango nde ebunda na yo. Ozwi problème na ndeko na yo, ndeko na yo moko abedisi yo mabaku, ndeko na yo moko asumuki contre yo, olie oluka ndeko na yo wana, olakise mabe na ye, olakise tala makambo sali na sepeli nango te. Yo okomi kokende koteka ye partout, okomi kotambola partout kokende koyebisa bato mabe ya ndeko na yo wana asali yo. Ole ozonge epa na ye moko mokolo likambo, oyebi ndako na ye, oza na phone na ye, oyebi adresse na ye, mais ozokende epa ndeko na yo ati yo tiki ye. Obandi kokende ka pa bato partout, kobebisa kombo na ye, okende meme tina koteka ye epa ya bandoki, bato oyebi etadam ya mutu nyonso te. Mais kuna pe place ozokende ozutia pilipili na mungwa, ozobeta likambo yango ndenge eza te mpo kaka bato nyonso bayebaka koyina ndeko na yo wana. Mais nalingi nayebisa bo bible ezoloba na mokanda Matthieu 18:15 soki ndeko moko asumukisi yo, soki ndeko asali yo mabe, kende luka ndeko wana bino mibale bosolola na mungongwa pete, bosolola na ndeko wana. Après kosolola olakisi ndeko wana mabe na ye, mais yo ozosala yango te o Bible alobi. Yango moni toza na baproblème na bafamille na baeglise, toza na baproblème mpo bato moninga asumukisi yo, moninga asaleli yo mabe, bozokoka koaproche moninga wana te. Mais ozwi initiative ya kobanda kaka kodétruire ye na bato, kobebisa kombo na ye, ya kosala
na batu nyonso bainaye mais soko to sala bongo soki vraiment oza chrétien to chrétien ya solo soki osala ka bongo to osala bongo ozo détruire la vie ya batu ozo détruire la réputation ya batu soki asala ki o mabe lukaye soko ozo lukaye te yo ozo bebi so inisa mokili mobimba yebaka maloba nzambe nde otelemela yo maloba oyo ya Matthieu 18 verset 15 yango nde kotelemela yo mpo nzambe azosenga oluka mutu wana nzambe alobi totambola mokili mobimba obebisa kombo na ye maloba nzambe yango nde ebunda na yo aussi problème na ndeko voilà ndeko na yo moko abetisi yo mabaku voilà bandeko nakanisi toyoki ndenge mama na biso alobi boye ozwi problème na ndeko na yo abetisi mabaku oyo olie oluka ndeko na yo yango otuna ye likambo nini to nasali yo nini eloko nini mais yo préféré ke obanda kobenga batu obanda kopesa batu ba rapport obanda koloba mabe mpona ndeko na yo. Quand je dis ndeko na ndeka ya mokili parce que toza ba sœur biso nyonso to ndeko bobote mini tata mo mama moko cousin cousine bref frère et sœur na bonzambe to beneka ndeko frère na sœur. Yo bandi ko benga batu tango ozo benga batu oza kopesa rapport pona ndeko na yo oza kotalisa batu ke ndeko ndaza mabe yo ndoza malamu pona osala nini o manipule batu bayina ndeko wana bandima oyo oza koloba balinga yo et puis le pire okomona batu mususu abengi po apesa rapport ya ndeko na ye aza même koyebisa tia o parler famille mobimbe yo kama makambo naza kosala nini naza koloba eza pe na bato ya lolenge wana abengi mutu azopesa rapport mpona mutu azoloba pe na mutu tia o parler ozana nani wana tia o parler mutu wana pe asala nini ayoka eza bizaleli malamu te yango mama alobi soki verset ni alobi wana nakangi verset wana te bizali abo eza mabe batu bazaka ko fin de l'année yango yo fin de l'année yango bizaleli bandeko na ngai mbula ninge ezokende kosila boleto a le 30 est-ce que lobi aki le 29 na le 30 mokili ezaka ndenge nzamba sala ya ndenge moko balobi te ke soki mokili leto odete bizaleli chaque jour mutu fo ba ko soigner bizaleli na yo chaque jour oyo baningini ya kobongisa ezaleli na yo eza na batu mususu tout molimo ya mutu oza déjà na partie ya 40 ans ti likolo oyebi kosala part des choses te oyebi te ke so nanga likambo na x naluka x tosola likambo esila yo kozala likambo na x soko omoni mutu abande kolobisa azolobisa lisusu te luka oyeba mutu azolobisanga te mpona nini olia kende koluka x kokende koluka y affronte yo moko mutu wana lobane x ngana to osa susu te likambo ngo eza nini x akoyebisa ki te soki to osolola su te soki nazolobisa yo te eza par rapport ya likambo boyo soki bosololi bopase éponge ndenge mindele balobaka ke to pase éponge bobandeli susu compteur a 0 batu ya bwanya bazalaka ndenge wana kasi batu o bazalaka ke azala likambo na x abengi y abengi z abengi a abengi C abengi D pona ko nuire na réputation ya moninga pona ko baby c'est la boyebi bandeko réputation za lokola mai soki mutu abebisi réputation na yo ya lokola mai esopani po soki mai esopani balokotaka yango lisusu te mpona kozongisa yango na kati ya verre ya lokola réputation ya mutu soko moni oza problème na mutu eke mutu wana aza kobenga batu aza kobenga tia o parler nani aza wana ozana mutu ya tia o parler ye pa yoka makambo na oloba na yo ozana nani yango wana bwana tia o parler ayoka elakisi ke aza na pose ya kobebisa réputation na yo aza na posa ayinisa yo epai ya bato oyo balingaka yo bato lolenge wana aza na posa ya ayinisa yo epai ya bato oyo balingaka yo asa ke faut bayina ye kaka il faut na yini keloko moko déjà zaka préparer moto se préparer déjà alali a réfléchir bien en tout cas ye faut na kabola ye na bato ye faut na yinisa ye na bato ye faut na sala boye soko moni mutu moko abengi déjà bato 5 6
7, 8, 9, aza mutu oya lingi anuire yo, anuire na réputation na yo bandeko. Parce que boyebi ke, ceux qui mutu abebiselo déjà réputation, mutu babebiselo réputation, aza na difficulté ya ko banda ko se justifier pa bato. O banda te oyebi lika mwana babebiselo ki wa, ezaki boy te ezaki boy. Mingi bato bazala ke soki mutu aye ko yebisa likambu, bato baka toujours na tendance ya ko ndima mutu oya yebise ke kutu ba yebisi ngai boye. Bato bazaka mingi na tendance a kondima ba yebisi andimi mbala moko sikoyo muto baza ko accuser tango ko koloba mona mingi ye malobe koteke na motema ya oyo ba yebiseke liboso ezaka trop difficile pour mutu vraiment azonga sima ke a réfléchir ke ndenga yebisinga bo il pas s'expliquer est-ce que c'est qui vraiment bo yango bo moni ke na justice soko ke ko funda mutu ba kondana ka mutu mbala moko te ba kondana kate ba convoka kananu mutu wana aya ba talisie likambo ba lobi yo tala ba fundo pona likambo boy makambo nyonso to lobi ba fundo ba accusation oyo eza ya vrai ou bien eza ya fausse okomona mutu pa s'expliquer sikoyo moni ba juge ne ba yeba kata likambo akotala bi oyo kusolo bien kinanga boy eza pona likambo soko lo ba ki bo muno kende ko funda mutu yo mutu kende ko funda mutu. Mais mon tout le monde va condamner parce que bato mayele ba comprendre ka déjà intention nini muto aza ko kende ko fundela moninga ndeto zabo surtout na mboka poto bato mingi ba bebiseli baninga ba réputation oh là là vous comprenez non ça là quoi que non ça là quoi que entre ça tout sur même non. Intention bato mingi barana pose ya ko bebisela baninga réputation surtout so amoni moninga na to azo briller surtout so amonto moninga na azalaka trop entouré na bato ou bien moni to azana ba relation ebele akana ba connaissance ebele okomona mutu avandi a décider asani a détruire babinga molimo a destruction ya ko détruire moninga molimo moko mabe ya destruction ya ko détruire soko moni mutu déjà aye déjà molimo a destruction mutu a bebiseli yo réputation mutu a koseli yo makambo mutu a sali yo mabe soki bobandi kolia na ye fourchette fo ezalaka musika lia na ye na fourchette a molai po mutu oyo aluka déjà koboma yo soki arata ko première fois deuxième fois troisième fois akorate yo te akoloba likambo lelo bato bayoki alobaki ya mibale aye peka balobaka pona ye mbala mo basali nini bato baka na molimo wa discernement te basali nini bandimi alors bandeko et apena bato babenga mama eliane pourquoi bosaka ba émission eza peka bien kolobelaka bato ke fin de l'année bato basali nini balimbisa na kaka bamute bandeko na ngai kokolela exception na bilongi elongi ezaki na baride te okomi na baride waki na suki ya kotonde komo katana waki na suki ya mundu okomi na suki ya pembe ezolakisa koza kokola kala ezaki so mutana na suki ya pembe azomona yaza sage mais lelo ezaka su ndenge wana te eza nde na koloba ke mutu na mutu nde akota kati na ye mutu nde atala comportement na ye mutu nde amona po tozaka na milimo mibale ya nzambe na ya satana po molimo sozo tindo sala mabe conscience obi kelka mozo sala eza mabe ya molimo satana mutu tindo sala mabe mais soki molimo mo etindio ke non pourquoi on sa bopona ndeko na yo pourquoi on kosela ndeko no makambo pourquoi lingo funda ndeko na yo pourquoi lingo kabola ndeko no na bato pourquoi lingo sala bo monte ke so se bato bakoyina e o monte o se boko bebisele musala o monte o se boko bebisele libala o monte o se moni lekse molimo wa nzambe nde eza kotalisa po tozala toujours na milimo mibale ya nzambe elingaka mabe te ya satana ya diabolo nde elingaka mabe ezalaka mabe mingi na bato bavandeki esika moko baliaki bameli alelobi bakomi séparé ezalaka mabe ezalaka soni ezalaka mabe makasi pourquoi ezalaka mabe même badisciple ya Jésus Judas Yesu ayebaki ke Judas Yudasi akoteka ye mais Yesu akimaka Judas te azana Judas kame Jésus ayebaki ke ngai mutu akoteka ngai eza nani eza Judas
moto yo tokolia na ye na sani moko oyo ya kozwa lipa na ye. Ah Seigneur, Nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga, kotika ngai te. Nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga, kotika ngai te. Wana ba inspiration banze mozoya. Jésus alobi boye, ngai na bino lelo bakoya kokanga ngai, kasi mutu oyo akotia lipa na ye na kati ya miliki elongo na nga, mutu wana nda koteka ngai epai ya bato mabe. Mutu wana nda koteka ngai. Bandeko, na mokili nga toza boye, toyebani bilongi, toyebani mutema te eza ya solo. Mais la question c'est que to lingana te tozana na confiance te. On fait toujours confiance. Ozana moninga, oseli moninga confiance, ozana bandeko, osa bango confiance. Eza ndenge wana, ndenge penza mokili sengeli. Parce que Jésus peut abandonner pour vivre na Juda. Mais avant d'aki na yeka kapona likamo motema moni, aosela bolingo, aimez-vous les uns les autres, abandonner kosala lango. Yesu Masia mwana Nzambe, Yuda sateka kiye, yaza Yesu akufa ki paseko ke bongo biso boy. Soki Yuda na yo ateki yo kubika ndenge nini. Pesaka Jésus baiser hein. Apesi Yesu baiser mwa. Atube mwa biza mbuma. Azui lipa. Yesu akoti lipa yepa akoti lipa. Umoni moto ateki ngai. Yeyo. Mutu oyo asalaka mutu mabe. Ezalaka ka mutu ayebi ye. Mutu asalaka mutu mabe, asalaka mutu ayebi mutu. Yenda asalaka mutu mabe. Mutu oyo asalaka mutu mabe. Mabe utakana. Po mutu asalo mabe, il faut que la yo zuwa. Il faut que la kayo bakanda. Ayo que la kayo motema mabe. Eza siko na kati na ye. Yango wana loko eza na kati na ye. Moko azumu ata musuna wasabote. Tika na banda siko ko baby c'est la réputation. Réputation. Pour muto yazana pose ya ko nuire na moninga te. Ko baby sa réputation ya moninga te. Ako sala ndenge mama abiso alobi tolanda. Ndeko na yo moko asumu ki kontre yo. Olie oluka ndeko na yo wana. Ola kise mabe na ye. Ola kise tala makambo sali na sepeli lango te. Yo okomi ko teka ye partout. Okomi ko tambola partout ko yebisa bato mabe ya ndeko na yo wana sali yo. Ole ozonge pa na ye mokolo likamo. Oyebi ndaku na ye, oza na phone na ye, oyebi adresse na ye, mais ozokende pa ndeko na yo ati yo tiki ye. Obandi ko kende ka pa bato partout, ko bebisa kombo na ye, okende même tina ko teka ye pa ya banoki bato. Oyebi etagami ya mutu nyonso te. Mais kuna pe place ozokende, ozotia pilipili na mutu, ozobeta likamo ndenge ezali. Po kaka bato nyonso bayeba na koyina ndeko na yo wana. Mais na lingi na yebisa bo Bible ezoba na mokanda Matthieu 18:15. Soki ndeko moko asumukisi yo, soki ndeko asali yo mabe, kende luka ndeko wana bino mibale bosolola na mungongo apete, bosolola na ndeko wana. Après kosolola olakisi ndeko wana mabe na ye. Mais yo osala ngote o Bible alobi yango monene tozana ba problème na ba famille na ba église, tozana ba problème po bato muninga asumukisi yo, muninga asaleli yo mabe, mozokoka ko approcher muninga wana te. Mais ozwi initiative ya kobanda ka ko détruire ye na bato, ko bebisa kombo na ye, ya kosala bato nyonso bayi na ye. Mais soko osala bongo, soki vraiment oza chrétien to chrétien ya solo, soki osala ka bongo to osala bongo, ozo détruire la vie ya bato, ozo détruire la réputation ya bato. Soki asala ki o mabe luka ye, soko ozo luka ye te, yo ozo bebisa o inisa mokili mobimba, yebaka maloba Nzambe nde otelemela yo. Maloba oyo ya Matthieu 18 verset 15, yango nde kotelemela yo po Nzambe azosenga oluka mutu wana. Nzambe alobi totambola mokili mobimba obebisa kombo na ye. Maloba Nzambe yango nde ebunda na yo. Ozwi problème, voilà. Ndeko na yo. Bible ngomo pe ezoloba na biso que
Ce qu'on a un problème na mutu. Avant que ne fonde pas mbula matete que ne fonde pas à l'état lukana no mutu wana lukana de konayo wana bovanda na bo solo la ce qui bovandi bino mbale bo solo li et que lisona bino ke malamu te bo luki mutu ya misatu aya na katikati na bino pona sala nini akatela bino makambu oyo bozana yango ce qui mutu wana misatu bo koti na kati ya likambu na bino et que esimbite wana sikoyo ozana droit ya kokende pa ya l'état kokende pa ya mbula matete ko sala ni kokende ko funda ndeko na yo bandeko conseil na koko pesa bomoni ombule toza déjà le 30 décembre lobiso kenza basungi le 31 le 1er mikolo ndenge kendaka ezo changer te ezala ndenge likolo ezaka ndezala mapateka ndezalaka biso bato nde photo changer tozalaka te ke mbula sika na te changer ka mikolo nyonso avant kolala sala bilan ya journée na yo eleki ndenge nini oteli journée lelo nga na sali nini masumu nini nga na sali mutu nani nga na tongi nani nga na lukeli mabe bato musula bazaka nga na songi te nzoka ndi vrai songeur ngai inga mto songi te ngalo makambo te nzoka vrai songeur donc vraiment muta songi mabo ka ba embade mabo ka bo nzoka ndi vrai songi ye wana yabo moni bande kona biso bangala bazala ka tikotak osali yebo alobele sur place elenga na katale eleki donc avant la sala bilan ya journée yo moko mitala na sali nini lelo mutu nini nga na sali mabe po mutu asala mabe ayeba ka sali mabe ce que pour sali bola mo yebi ko sali bola mo sali mabe oyebi peke o sali mabe to tika nde ko sala mabe et surtout so to a déjà mikolo faut pas exemplaire pa ya baleki pas exemplaire pa ya bana to tika nde ko sala mabe to sala nde bola to za ba parfait mais faut ko yeba ke mikolo lelo oyo ba famille belé kabwana omona famille kabwana pona nini pona mutu mwa libanda ay ko cha sungu na kati libota batu e kabwane okomona amitié kabwane pona nini pona sungi mutu mwa mutu kuna ko cha sungu na kati amitié e kabwane mabala pezo kabwana kaka pona koyoka les ont dit sikoyo bato pe bazalaka soki omoni mutu aza ko yebiso likambo alobeli yo soki mutu alobi na wali kambo na kombo x ay ko se kam na kombo y benga y Maba papa ngana bengo parce que ndeko na yo alobi boye sur place oyo kana ba brazuze malamu akaka matoyi mibale makamoko kokinda kofunda ka bato kofunda ka wana keya eza ko bebisa réputation ya baninga eza malamu te mabota ebele kabwani ba amitié ebele kabwani bato ebele ba kabwani bato pe bozalaka koyoka so ba yebiso likambo overfier te mbala moko considérer ngo bino pe boza pe na tort bato ndenge wana pe boza na tort so ba yeko yebiso likambo na kombo ya mutu ko considérer ngo nanu te zakana na méthodique de doute et c'est important ko considérer nanu mbala moko te salana un examen de conscience ou bien benga moto ba yebiso likambo na kombo na ye tout na ye wande kozala malamu ezate to comme la fin de l'année le comme la fin de l'année boye et pas to bebisaki to bongisa boko bongisa le 30 décembre le 1er janvier le 2 le 3 le 5 somi songa ngozinga na ngoli susu le 10 février somi songa ngozo somo atika le bozele susu décembre mususu te faut kokola na mayele kokola na makanisi kokola na bizaleli makambo molimo ya séparation molimo ya division molimo ya songi molimo ya humiliation molimo ya destruction molimo ya matongi soki yo mutu loko na sala na kati na yo soko longoli yango okomona ki vie na yo pe eko changer yo mutu ko sentir que banda na tika songi banda na tika kotonga banda na tika kokabola bato banda na tika koyinisa bato na bato musu banda okomona yo moko yo mona bato mususu bazali aja na ngona motele longi na ye komi ya mobange pona ni makambu mabele kitro elongi komi ya mobange nzoka mule za nani mais elongi sani enyefuki déjà bandeko donc bato na saba wale la tozana ni makambu ya bosala eza na mote mutu changer bizaleli botika makambu ya fin de l'année yango to bongisa wana mambo bana mike ya mambo ya mikolo te ya mambo bana mike mambo bilenge fin de l'année yango yo to bongisa wana mambo bana mike bandeko mukolo
Tango mieli koza mikolo, sala makambo ya mikolo. Voilà. Donc moi mke ngala bisa bino yango wana, bato bakokana makanisi. Vidéo oka moko tina bino ya kosala ngo parce que dans jeu on a ninga osakana. To vani kapke vidéo yé. On va me maman tout ça dans mission cette vidéo oko. Maman tu développer dans vidéo oko pour ça mutema la bino kokisa mais ceux qui pour kuta na vidéo moko boy. Ozana pour ça to solo la to développer pour maman lobi muke ngana na développement. So kuta na vidéo moko za pour ça to ça développement konyo comme atteindre numéro na téléphone ezawana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nubeshene bana betu bon sabat toujours que émission ngeza pona obi c'était ka sezaka pona ko bongisa. Bisous. Bye bye. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Eliane, vous avez à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là, je suis déjà Parallèlement, nous avons travaillé ensemble à Citara et donc Nathalie et Sam Pixel. Je me dis un peu trois mots des mariages. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune Lyon de Bien-Flatoire. J'ai l'habitude effectivement de célébrer les mariages. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tout le monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut. Et avec ça, on va s'entendre on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la mort qui sépare les deux. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, bah, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là où il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André était pour moi un frère. Parce que vous savez, en Sango, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère. On dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Eliane, tout service de la Providence. Ah, là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane, toi, l'homme Zala. Voilà, c'est bien moi. Maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi.